la vérité, il y a tout le monde. Tout le monde a confié à cette émission. Oh, Félix Tshisekedi, wapi, saute de mouton, Kisasa, wapi, ya Mbandaka, wapi, ya Bandundu, wapi, ya Kisangani. Non, mais étant congolais, au moins, non, mais est-ce que Pexa qui attend comment Félix Zoudi Bakangaï. Mais Kabila a un pouvoir, pourquoi Kabila bongo. Entre temps, quand on livre les mémoires à Mouké, à côté de la combo olive que maman a kala. So on dit que ça ex maman présidente Bafingi. Makenga qui pardon pourquoi? Pardon parce qu'il dit que alia Kabila kokuna. Yango ni Jésus lobaki Satan za eloko moko te pa nanga kozwa ponga na eloko na été. Mais abanga ki maman olive nga osenga pardon. Pa dit que bakenda kozwa bambongo kuna. Tango aksamba ki au président Félix Tshisekedi azwa abafuta ke 2 millions. Bisoto na ide peste qu'on a attaqué. La tour à Kabila pour le bon mais quand ça Olive ça le monde a pouvoir mais Claude Machala balika qui a senga pardon à au sentir à ça l'émission le 2 jours après qu'on senga pardon bakanga qui bon tu comme une batte na d'intimidation ça c'est des intimidations. L'homme pris d'envoie le mal de loin. En gros le sexuel. Mais c'est déjà dans ma cambo bimo bosala kaya kwa appuyer ba makambo ya mabe ya kofuta ba journaliste musu ba finga ba musicien musu ba déstabiliser ba musicien musu ba tout mayani mbeli na yomo so ce que les gens qui se bisoni mbeli na yomo kozi fetu nani so que zo kisi lobio kata nguba lobio kata matembele ya tout se paye ici bas. Tout ce pays ici, yo kawate, uza courant point, kawate. Yo kawate, tout vivre ma kamnamoka oyo. Tout ça la moka auto mona scène moko salama, que son âme repose en paix. Oui, papi gagne, tout le bel vie. Tout le naka mini, papi gagne, tout le bel vie. Mbe ozui, azalaka muninga na yote pe na kotikala ka ozala muninga na yote. Papi Gen tout le bel vie. A Cambonioso, na maboko ya Papi Gen tout le bel vie, Papi Gen. Émission qui toko oyo il faut ko landaka pona ko pesa makambo. Yango to bisibino ki nazalaka muninga na ote, na kotikala pe ko sala muninga no te, pe to ko sala pe compte. Yosafa quoi? Ngai az artiste. Donc voilà. Ça ne va pas non. Ngai chez Lamputu. Nazalaka moninga na yote. Papi Gen tolobe la vie. Ngai chez Lamputu. Nazalaka moninga na yote. Papi Gen tolobe la vie. Pena ko tikala jamais ko zala moninga na yo. Donc tolobe la nde vie. Papi Gen toko. Deyo Brondo nazalaka moninga na yote. Pena ko tikala pe ko zala moninga na yote. Papi Gen tolobe la vie. Goumou Chouchou, Soupo. Nazalaka, moninga na yote, je suis pas ton ami. Nazalaka, moninga na yote, Papi Gen tolobe la vie, Mystère Siatoy. Nazalaka, moninga na yote, Nazalaka, moninga noté, Papi Gen tolobe la vie. Avec Adi Lodolé, c'est le jeu, c'est beau comme un deux aujourd'hui. Nazalaka, moninga na yote. Nazalaka, moninga na yote, 4 fois, prêtre. Washington, grand pays. Papi Gen, tolobe la vie. Papi Gen, tolobe la vie. WS Production, Willy Sionga. WS Production, Willy Sionga. L'homme pris d'envoie le mal de loin. Chers amis et très chers abonnés, bienvenue sur Tolobe la vie officielle. Merci Nabilo Nyoso Bandeko, vous avez bien Gabi, on peut partout. Merci. Le 24 février, Oyo, Nazana Genève, la conférence à Zinago de Makulusu. Tozalawana, Gisèle Oumba, Teddy Mola, Tozala, tout. En tout cas, merci. Na grande équipe à Tolobe la vie, Washington. Merci Nayo. Eric Shimanoka, merci. Pinoce Agostino Massosa, merci. Merci encore à Jérémy Bomba, Canada. Didier Yi. Il a dit, il a fait, il a promis, il a réalisé. Jean-Claude de Mabanzo. Déjà le 24, très bientôt, aux Zalawana. Alors,
Ah, on a dans Liège. À tout seigneur, à tout honneur. Bato ba yambi biso na Liège. Nazana ndako wa Ziko Lomba Kade Nachu. Maladie na pesi yombo tebele. Maladie, ah, maladie. Yebisa yatika mwasi na ngai. Voilà, donc dans la Liège awa ba yambi biso na mwa bandeko. En tout cas, merci Nabino, merci na Sylvain Motomonene. Merci na yonga la banda opesa dans le bar déjà comment va tout pour la carte émission na koka al souté Daneka Choma. Ah, moi la moi si moi wa mbisi boé petite moi bien. Daneka Choma Trésor Mapanzi, merci na yo, un grand merci encore na Papi Congo de Liège. Papi Congo de Liège. Ah, Oumela. Judith Matutu. Ah, moi na lemba ya Tongo. Ça va. Président Hilaire Mambou. Président Hilaire Mambou. Tous en Mboga na haute. Mon anité, hein. Denise Lundula. Babenga ke Maman Ndele. Voilà, donc ce qu'on combine en Mbogo qui pas Denise était. En tout cas, faut tala nan tamso yakipe Mboga wote. Merci aussi na sœur Nabiso Moko. Il n'y a pas un staff na les Virunga. Hein? Sylvie Chika. Voilà. Donc, dans la Liège, Tozali, on est ensemble. Biso to na Liège, to kota ki butu, to bimpe butu, mais to kota pe moi, to bimpe moi. Voilà. Nazali on a Bogis mon paiement. Ça bien que l'artiste. To megano ko sola na ye, Bogis ni na loba chaque fois. C'est Veneza Banda de Loti Lobby. Alors on va essayer de parler un peu, de discuter un peu avec notre artiste Bogis Mompema pour Yakoloba Ezali. Artiste Mbote. Ouais, Mbote, Papi Gene, tout le béla la vie. Tout le monde est sous soi. Bison na Ezala. Na landu est-ce que le landu na Liège. Na sepil makasi pour temps en temps Ezala kangam na yaka. Les loyo pour y quand même sali bien makasi. Léo Nanga bientôt mécano ko solo là sur tout ce qui se passe actuellement dans mon kilio et surtout na communauté na biso na ba communauté na biso ba congolais na makamboza moi et bien la communauté congolaise makamboza moi ebele nanga to mécano ko solo là regard na yo penza eza ça dit regard nini ozanango par rapport il y a ba divorce oyo ezo sala malelo na monde. Parce que sur tali bien le monde qui to changer mon solo mo qui na Bogis Mompema donc toza na yebisi video déjà to beta ma émission mo émission mo to sens kaka na Bogis Mompema ma solo mo ya bien ezali boko sepela. Alors regarde nous apena nini pour ba divorce zo tapena wapi. Ya liboso to remercier grand Dieu à mettre ba tempé ba circonstances to la ki bibe malamusi biso na mawana e komisama Jésus-Christ komisama roi des rois a ko régner ko dominer pour l'éternité d'éternité, tous en la condiment que nous sommes plus que vainqueurs. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, il y a aussi Ezali Tenon Lobby. Baboling ici. Donc, divorce Ezali parce que Nzambe azazo batel lobby moi c'est mobile ba utika banda ko parents ba osangana ba komi mutu moko. Alors so bo komi mutu moko il faut transparence ezala. Dialogue est bien. Dialogue est sur les problèmes ezali. Tout ce problème il faut que dialogue na problème nyoso mais transparence les maman na likambo. Bato belé bazo confondre que mariage ezali gagnant. Eza 50-50. Malgré tout albi mobile est chef de la famille. Malgré tout albi femme soumise. Mais moutmota ni mako se sacrifier à osala Jésus à moninga kufa pona moninga ceux qui ont se retrouver té. Donc ils a 50-50, ils a gagnant. Biloko wana bana ni bale belé bazo comprendre en mal, bana basi belé bazo comprendre en mal. Donc ceux qui moninga moko se retrouver té carrément ne tozo koma na ba divorce. Monsieur c'est pour na mbongo, monsieur c'est pour na biloko mokili. Misusu ali mwasi alibala mais famille quand te dirige ke lelo musu ali mobali na mwasi na ye me bande koni ba dirige ka e misusu azana libala ma yebite pona nina za papa musu ala mwasi ma yebite pona nina za ka mama pona ye mama la kisika ko bota pona ye papa la kisika ko bota à part soka boti asunoleli partenaire mususu
partenaire en ta communauté dépôt or no bomba ba makambu to nini alors so ba biloka ni woni s'est passé quand mezo poussa biso na ba divorce mususu pa ko kozala moninga moko sepelisaka na ndenge nyonso mais pona azana ba et si tu as le monde à âge à puberté mais il y a ça comme na bambula moya makasi mazala kana ba âge à puberté ba âge à puberté ngazo bisango na sens mo ki ngai mobile nanga sepelisa ngai te tonga mwasi nanga asepelisa ngai te tu wana zo mema ba divorce surtout na ba lokoso ba mbongo ya kowela ba biloka mokili donc na sens wana de ba divorce ça na ba forme ebele alors tchepenza eza sujet moko vaste ko parler na divorce il fait la toyebi qui est sous un tel à sala qui m'a besoin ngolo toboé à partir de toye baninga au ciblé pour côté sous moi c'est sur le bano qui nga na sala ya mobile nanga nyonso to sengaka mais na comprendre ni mobile nanga à saliboué toi que robala moi si sous toi moi si sous mobile pas ko le banga moi si nga na sala ke tout mbongo tout na pesa kaye ba besoin tout na sala kutu baninga mususu basala kama yena ndima kutu sala kate na sokipa na nyonso mais neni mwasi na ngai a BBC boy donc eza moi bandenge belé mais na bandenge na mutu na parce que na linga ki na zo vraiment point de vue na yo par rapport pour na bige yo solaka yo vraiment sola kitoko on na zo vraiment point de vue na yo mais but na biso émission de yo zapena wana te lelo en fait toza na mo ba divers au photo solo là toke côté musique moke parce que les musiciens photo qui dans nous côté wana parmi ba chanteuse hein ba chanteur biso ya basi pona yo nani oyo l'équipe baninga nani oyo tanwa yemba bo santa pena que noté yaza danger mais mboka mboka munene mboka munene ezana ba chanteuse ya bandenge na ndenge donc lelo kutu ba chanteuse ya minene bazali susu te nezaki kala faut tout na kokosa batute quoi biso tokola ki to abana mike tozoka ba mama Betty masikini azo nyingi sa abeta kutu Zénith abengisa ba avec Esther ba Véridi ba avec Pépé Kalé si je trompe pas mais Betty masikini ça banze moi mystique akomanga mama me umea aima banze moi danger pasi motema nangayo abeta banze moi danger mama Betty masikini a bougé Afrique je suis fâché voilà donc a bougé monde to yebi donc ba maman la biso misusu bazala ki ba danseuse na quoi ba maman Chala si je trompe pas ou ba maman Biliabel na habité sur na bosani bien tous na maman Biliabel a rose na plus de 200 chansons ou 200 chansons ça ba ça grave quand ça zo yemba l'orchestre mutu mais ayemba banzembo ya mystique e buka ti lelo banzembo ne fandela ba fête nzembo ni ngo yo bisa sikeleki ya maman Biliabel na texte ni ayemba banzembo ya danger ya ba danger banzembo na ekutu ya kala mais so tellement na YouTube ba 7 ans passés ba 3 ans 4 ans passés ça ba millions de vies et puis aza musicien à génération oyote aza mutu ba 60 déjà et ba okende ba 60 to ba 60 et quelques on comprend ça na ibi âge pour âge na habité donc a chanter za munene donc c'est que excuse maman le maman Pongolov la koko sela yoli kambo ya monene baluka bipai biso po bakanga o pite die ayima banze mo mystique na kolobela yodi eti okoko na kolobela yodi eti okokima do asa banze mo mystique nazela kayodi mobali na balala memanga mo ayima banze mo kola mona maye mona melima mai mona malakisa mboka bakoteka ka bolingo ayima banze mo mystique mama Pongolov mama nanga sali nyoso na bokasi babomwasi na telemi na tamboli oyebi modo bato baotala bayebi ba mère Pongolov ba
abeta banzembo ya sorcellerie banzembo ya tebele ba ebi yango te mais banzembo ya banzembo efandela Congo donc na ebité mais sikoyo Koffi Olomide eza l'actualité hein na mbio parce que eza artiste asalaki intervention moko lobby Cindy à l'équipe ba chanteuse nyonso ba chanteuse congolaise tout na koyemba donc yo pona yo oyo tangi Cindy te c'est vrai que Cindy aza na présent lelo mais otangi était na ndengeni parce que Koffi vient na yo grand papa lobby non Cindy à l'équipe ba chanteuse nyonso koyemba mais yo tangi était pour la dit et ça bon non l'équipe a chanteuse l'équipe a chanteuse nini avant les cas chanteuse faut on a œuvre il y a za choriste azam kazong ça ka ba réponse azana nzembo te mais vous savez sur Mimi Ciel la pression mote belé ba beyu ciel ba serbe biso ba nani yo comme nani na bosani komba ser na biso betaki loba comme on ça veut dire soit coûte na kena kota ba maman Biliabel ba mère Pongolo ba mère Betty mais kobo sanate voilà kobo sanate ba des baza na mukandi le makite nzambe oui bien ngo ba des baza oyebi lisusu ba ser lor mbongo baza ba mari misamu ata ba kinga batika ba Eve oyebi ser mo betrina to melaki katia molili ozwaki ngana zero komisinga awe tonawe tikali kuna tango ba Eve ba ser ba trina baza ebele ba beta banzembo danger mais joli deta ni exemple eti Cindy ngaza besone ti lelo nzembo ni to ko kanisa yi o ke na fête yemba imoneti nadina yo tonze mona nini eza lokwa neti nayoki nzambe motindo ya pasi neti nze moni lokwa neti eloko eninga na moke na libanga noki nalamuki foli yaya iyo beyenga mobale ya basi boloko daet nze mo Cindy bakokanisa po artiste bajijake na ba œuvre toti kokosa bato kongo pesa mutu en chair pesa en plaire moko mais faut ba reconnaître artiste tout na œuvre toyebi papa mbapo na ba œuvre toza kutu ba africain toza ba américain mais toyebi Michael Jackson pour na ba œuvre toyebi Jonah Hallyday toyebi Elton John toyebi Phil Collins toyebi Julio Ecclesiastes toyebi pour na ba œuvre toyebi ba Youssou N'Dour pour na ba œuvre ba Salif Keita toyebi ba maman na biso nani ba Yvonne Chaka sud-africaine wa toyebi mpona ba œuvre toyebi ba Brenda mpona ba œuvre toyebi mosusu na ba Miriam Makeba mpona ba œuvre mais Cindy nzembo na ye nini lelo exemple oyo so toyebi tokanisa tokende na fete ebetaka ya Cindy neti nzembo nini bato baotala biso balo zelanga mais on est nzembo na ye te non wana eza nzembo ya mutu parce que les gens congolais tosili soni ba ministère belé ba koma kosa donc ça veut dire na cause nzembo mutu nazo beta sans honte moi je peux pas faire ça même si on a yemba ker na nzembo tel quelconque mais na cause à te que son asu orchestre na beta ba nzembo wana non parce que lelo ba valeur ils ba envoi de disparition donc cela veut dire en beta nzembo na eti moi ka etinga bogis boy na musicien pe na beta musique na beta soutien na tika moi doléance moko boy na tika moi énergie moko na ebi vena nga moko boy doléance ngo zende mikuto bato ezali ba avion pe ba fusée ma meilleure chanson de l'année ils ont dit ba vélo quoi neti ba vie absence na yo Léonie voilà OK tout le monde a passé mbote belé ba fanatique no numéro 0 na spécifié tout nani bambote tout les dollars bivores les neti ba vie espérant jengaka bazali sous-souté mais batika likambo akoto ba moninga tongana musisa azali na ye malade te yo oui bien tonga ezanga nango kisi na kati ye mama o babengi serenge to ba petit atika banzembo lokola nazangi bolingoma beloti kanza ba finyo surtout époque so matame ekota babenga ngo beloti nikolo na ye beloti asekie alatima pute
donc mais non bien non est-ce qu'il y a tel so ba œuvre donc c'est là que so emi nzembo ya mutu biso tout tema na banzembo belé ça ba succès ya bato on comprend mais ko betela motolo il faut mais là on parle pas des chefs-d'œuvre là on parle il y a Mongongo par exemple Mongongo ya Cindy Leki ba chanteuse nyoso ba lui ba chef-d'œuvre chanteuse aleka vona eleka mbiliabel vona eleka pongo love nani kasi voix on fait de la kitoko fait de la peine nzembo moko po ndimisi voix yango yozo msanoka ba question zanoka ka figurant ozanoka ka figurant ba ozo net ka film ba jwe longa mutmo batie le biso qui filme na yozo acteur principal te sinja aza ba ko lobela était comme artiste moko ya munene non naza contre était na ebika yemba bien mais ba yemba bien na Congo za ka sindite n'a pas niveau à confirmer ça non ka sous c'est l'équipe l'équipe na bana mibali ah tayo moko bana mibali ko pepe kale atayo moko ngai koite buya na samwe ona makambo za bola salinga nakokite yaya to sala ba blague na cha jaja boinga tina te sengi palado momoni momalinga ngai naloba pe nini poso mobimbeleki na moni yo te boni okoki makila na yo bana batidi yeba mama mobali akimi ndakwe yeba mama kikutele pepe kale oleka madilu système oleka papa wemba bakala di ankuba oleka evoloko joker Jonolo nalelenga motema kamata ngai tala nga maya miso ekomi lokola maya malheureux sima ngai mokili papi gene oleka evoloko joker oleka luciana sindeleka luciana aleka kalito aleka debaba el shabab mokolo eliwa nanga kolo ya mbanga monima na kotika banzembo na sala aleka jibe mpiana aleka feregola aleka fali pupa aleka héritier aleka bokisi mopema tenga kuna boko miti aleka libérateur bilengi aleka pati pacheko aleka gejo aleka Serge Mabiala aleka mabialo Fuma bandinga oh Mabiala zéro pardon entre parenthèses donc nous la BCBG boba bien que non maison mère musique était là tous ça m'a cambié maison mère t'es là évité la loba non excuse bato na loba ko ba vie Luciana ba vie Carly t'es là comment Mabiala bête pour nous na zo répéter na Mabiala pa wera oh mimi ye alobaka te azalaka pe nazwa te o mama oh mimi yokomona ye te na mokili oyo ya se nalinga nieba grâce a baninga te so tofanda mpe papa ye mama tio na podium bogisa mpe yanga banzembo boye donc aniaki nga te mpo ninga na fo nandima Serge Mabiala te Mabiala mfuma bandinga donc est-ce que ba vocal na tata de établissement Ngoman président de dit quoi innocent kakuji no les États-Unis no na wezi et bon lelo comme na basusu ya batutu bani malenga na boya Mabialo Sindia leki te ya rolekete amkola sindi na champ aleki na nini na tulele bato Georges Zangabi John Kamaru utungyala komorise likunzi okumali suzu pa bongo ya toko sabatute miso bato ezali matin bato ezoyoka ba chanteur ba modogo abarambwa ba Sam Chinto ba Burumpela ba Eric Tuti ba Babia ya comment moka munene boyo teni ba propos ningo na ne non c'est qu'il y a une erreur maman erreur très grave erreur très grave ba vie papi tex kitoko lele kimakasi elongi lokola mwinda paradiso litama lokola tomate ata lobi eza kokota zolo lokola mbuma loso nzela mino echange
ya mboka les na ba sorcier de mon côté na bosse ba vieux malange ba vieux dilimona donc ça veut dire ouais ça bergère grave quoi et puis là il va bien moi on a ça qui a diminué ma valeur mais quelque part yo peut na tout une question et il nga pas noir mais je crois que na yeba na que yo pas votre condimate parce que déjà condimate en ligne non mais parce que yo souvent moi manger bien pire net toko ta to parler na sens on a té tous on attend la vérité photo la vérité on ni na honte na mawa na média ko lo bakinga na za danger mboko eza égorgé na ba artiste ndenge na ndenge pourquoi na tunyo mboko si mboko eza ya ba dayas nte sana bosani ba manda chante Marie Paul Roi Pelé donc c'est mboko eza na ba chanteur niveau ba lempela mboko eza na ba chanteur belé minene donc ça veut dire faut to pesa mutu na mutu place na ye ngana ko sa l'émission te na folie ba de obrondo ba c'est les inu donner na lubakamba la mo ke non na boye na boité te mo tana bino bongo moni limbisanga so na bino bongo eza parce que mikolo kaka biso je crois que oza sans ignorer Didi Stone moi na bino moi na vie na bino Didi Stone azo posté mingi ba photo ya JB Piano. Alors moi je veux un peu savoir plus je veux un peu en savoir plus par rapport à ba dans posté ba photo wana. Est-ce que même mise à JB Piano dans la cimetière ya makambo Didi Stone au sala non problème à libata bacha sosote c'est le problème est à libata soso kotate il y a osani na gata makambo il y a za pour na makambo tant il y a ça la babilo na c'est pas pareil check c'est pas pareil thérapeutique c'est des choses ça veut dire leader munene donc ba slogan on ça la succès ko leka banzembo ya balbum abatu mais congolais monique ndeko na biso a raté un grand leader banda bima depuis ba 80 quelques titres de drainer ba foule on dit comment ça la makambo belé président JB Piano bambo théâtre donc bato belé ba koyi ko za ba fanatique na ye azamuto a touché ba couche belé na planète donc ba sepela na ye so yi mutu moko sepeli na ye eza gravité et voilà que ça te que batunyo surtout ba sepela na président JB Didi Stone na l'équipe bango tout monde ngo extra point Didi Stone a posté non mais parce qu'il peut quelque part voir rivalité moza JB Piano na ko fait une idée tout le bango clair yo pour bien que attends tes à la raté c'est pourquoi et bon point a posté ba photo a oui raté a posté à JB Piano bon on a habité mais na beaucoup kota makasi trop parce que na koyi ko zokisa bato belé faut tout respecter ba mère ba mbou les opoussa na bona mais ezali cela veut dire nous n'avons pas tout mélanger ba makamouté président Jibaza grand musicien grand leader oyo ACP ici ba congolais des années dans ceux qui congolaises moko na kwa moko ACP c'est pas un problème to comme sangote keza sujet moko grave on comprend donc parce que na mona qui na 50 ans président JB na kati ya église sango azo yemba ezao on comprend to moni biso to ko no beta ba campagne électorale ba Blaise Compaoré on comprend na mboka ni na Burkina Faso to ki ko beta ba campagne ba président ebélé africain donc ça veut dire ba président wana ba sepela ne ba lela na limite que mona na biso à l'équipe bango à l'équipe yesoka posté le gona ya listar donc tous les congolais ba sepela na président JB baza moindre mona na biso ndi aza likolo non to ni makama otombola wana te quand tu sur la maman na biso je crois que polémique est sur l'étoile mais des fois bossa na teza makamo pe quelque part que tant sous ba pesa ki bango embargo que beaucoup tanga combo ya président JBT dia za tant sous mutu oyo l'homme à battre isaïe mais lelo lokola siko tant sous ba mwana ngo balongoli ba embargo ngo kamata tant komo na bato ba critiquer pe mwana ngo balobi toza ba bantu Stone akoki ko tanga komba papa na yende ngo kotsa komba papa na makambo azo kotsa ngo boité na ndenga zolo baloba komba papa na ye et même si papa na ye na maman na ye ba divorcer lelo ya ko kozwa jamais part ya maman na ye alors n'habite point de vue na yo déjà na makambo parce que ça makambo ba musicien
Pardon? Et ça, mon musicien. Bato bazo critiquer des Diston. Comme quoi, à Koki, Kota Combo, il y a papa Babi, biso Babantou. Même papa n'a pas divorcé. À Koki, qu'on ne jamais part, il y a maman naï. Alors, pour Nayo, on devine aux années par rapport à. Les appenza makam nanga ite na moko tsamtuna makam wana te po mais on a évité hein bazo critiquer si mais oui mais il ndena ko komi ko étaler père na eboy na habité aux artistes mais quand on fongola biso est-ce que eza mala on peut moi na moment na ça parce que ça moi on a bino artiste donc teto ke nango mongote il s'appelle Hitler Adolphe. Comme on a Hitler Adolphe. Donc, Azali, Aza d'origine, Azali na papa na Azali juif. Mais papa na a boya ki maman na tant on a coxi 50. Alors, maman na souffra ki makasi na pour on colle ça ba Hitler. Donc, après ma kamwana Hitler a kana na vie na ki mutu nyonso aza juif a okembisaye. Et tant à coller, mbala moko donc a commis na esprit à mystique mon sur la juif fona kembisaye ndé a sala qui réaction à ninga les gens na bato belé à cause de la philosophie à problème moko à vivre ozomona ba réaction na ye ozomona ba makambo za ko sala yoza ko condamner mo yebité à mon ani ils na bana misusu tam susu ba kotela bango na ndako ba boma papa na mama comment ni tali boma et c'est là-bas même pas ba psychologue ba tali bonaboy donc vous condamner réaction à moi na mais bo yebité malgré tout balobi na peda que moi naza l'agent principal l'éducation na ye mais bana nde baza ba vrai balbitre na biso ba parents donc makamu tout osala ka bana batalaka soki yo maman osala mabe pour maman ebele bataka na mitu ke bana baza ya bango pour bataka bana wa 9 mois mais za pe na bamboka o ba papa ebele ba sambi na ba maman ba parents ba papa batka na garde bana ezape na ba papa ebele bazo négliger bana au moins bana bazu déjà moi na kuta da fanatique à maman donc so déjà yo papa au sala maman mabe na misu ya papa au sala maman mabe na misu bana on a danger pour bana da ba un avantage déjà il y a 70% bana balinga ba o kebiso malgré be fort tout ba papa tout ça ba chef de la famille mais lo comme makasi ali moi na ba bazo moni bongo moi na actika na mauvais souvenir liba les autres bani n'est pas na écouter bat ba lo bangote lobby akoka mataki mobile yo bala ngaza Congo aza congolais to aza mobile bikobi na bala te pourtant maman na ngata mswa kembi pour biso to yebi ba vérité te mais yaza mieux placé a komi pe na mbula mo ba 23 ans donc ala déjà ba ben on est majeur hein donc a déjà mokolo ça comprendre mo ba réalité pour ma mère na biso ba yaki mabala na ba 16 ans ba 17 ans pas même ba écoute ba mineur on comprend l'époque na bango mokili ya ne on ezala ki bongo alors mais moi na le loi yini bolingo moi na le loi yini tant sous mibali est-ce que bato rendre compte de l'impact ya vie à moi na pour bato otala kaka po bana et puis tant tolo ba biso ba bantu mais ya botami ye moi na za lokwa net époque ba Jésus et Didiston donc ça veut dire botami Jésus Christ a botama qui sur la loi ya moi ba la qui femme adultère que yo sali moi sur sali ko boba lapide mais bango ba botami bango ba bana a ba botami l'époque ba botami na makambo biso to vivre te ata papa zo nyonga mama bile bo kolo baté biso to botami bongo mama papa ko iko za bibisi mama lisu bongo baté papa ko iko za sundola bino asalaka akoma occupé moi si mususu na bana na yakuta bongo baté ozo mona mais biso bango ba botami l'époque soki yo papa toza na posate et on peut savoir mon l'état ko obligé passer alimentaire on comprend l'état ce qu'on peut et là te dépendre na yo fin du mois ko ki ba kati yo mbongo sa volonté na yo olinga te baba botami l'époque wana alors si qu'on est au fandi awat ba te bene to kota ka ba makamo boto di mitu na ngona makolote on comprend et puis ça ba résultat aussi il y a éducation parce que ba éducation en absence té ba éducation en procuration té ceux qui yo la parents des missionnaires obligatoire moi na akozwa
à cause de parents disons à cause de parents à cause de suppliant ou à quoi signer absence intérim absence na yo suppliant ils allaient à la télévision ils allaient l'homme de la rue ils allaient éducation diffusée tous on a pédale à balabala donc tout on est mabé comme on a contrôle na mais il y a zala qui mona muketia comme bongo bino ba parents bozala ki pour le chaque fois na ba divorce ba victime ezabana parce que yo maman ko ça la vie na yo papa ko ça la vie na mais bana mais beloko to cheka te ya za mwana mwasi modèle nini ya mibali yo yatikana na mutu et en plus ya ngwana monique surtout langage wa tala ko ba parents o ngana bimila ke ko lukala mbongo za makamususu éducation pesa makamususu c'est pour cela Bible nous parler à David comme Moutoumoko a réussi sur le plan professionnel. David a réussi sur le plan professionnel en matière d'économie. Il y a Israël quand la joie qui a commencé roi. Samuel Azalaki Moutoumoko juge moko très intelligent. Maintenant la tchébana na comme ba juge ba baby saki ba komi ko zo bambongo ko zo basi abato. Pareil David malgré matière économie makamuto za kaka musala mais mon année Absalom aboma qui mon année mususu pour moi année mususu a viola qui mon année ça veut dire au moins coup tout aux a 50% à vie normale mais aux a la King Kong na ko éduquer bana il y a beaucoup de gens mon bazaka ba ou les akambongo na bimi na ke ko lukambongo oui ko lukambongo ça bien mais faut ça la suivi au land de la vie à bana parce que les lombongo comme koleka makamyo surtout mais babota babika so mwana na bana babungite banani ba osalisa biso et ça peut aussi fruit quand on mona na bongo ça peut fruit à éducation ni na zwaki parce que awa c'est bien bon okolo ba éducation to ba bantu TV batala kaza biso ba congolais te classe batangisa kaza biso ba congolais te ba loi oza na mboka oyo eza ya biso ba congolais te ici awa eza na ba loi ya mabe batia na bekole nga na fai na TV na hôtel information na moni na Flandre batie ba loi moko ya mabe si ba makambo basi na mibali batie yango awa j'ai pleuré mais na kati na biso maka moto ba na combattant pour bokene ko marcher ko la bekole te bolongo la bana mo batanga kuna te il y a un moment qui éducation la base on comprend il y a un moment de fandi awa et le baka vient là José Ike Matembe na ma mère Mimbuku il faut tous être très très prudent comment on a moi na bongo oui maintenant je mona que moi na souffrir ma casse pour souhaiter à bana nyo surtout à ba parents ba kabwana ba mutiliwa moi na monte souhaiter ezali que ba parents ba kabwana mais ceux qui moi na komi comment na soit que maman na so kata mutema pour le comportement papa na biso to papa na biso okata mutema pour le comportement maman na biso so tu ni bana bela papa maman bazo kana te ba divorcer pour bon awa bana ba jija bon awa bana loka liboso na nte boyo kana loka liboso na divorce c'est ko grande fille ane mwana biso kutu to yebi makambo ebele te mais ya yebi makambo ebele bon eza makambo ya bato eza kana cadre to éduquer bana na procuration te to tika te suppliant pour suppliant aza orgé à cause de la biso to abandonné ceux qui ont abandonné bango bae au moins yoza papa banda tongo tikinda ko kena bar ko discuter qu'est-ce que tu fais là-bas moi si ndaza incapable pour soit kena bar moi si mabe mais yo papa banda tongo devoir ya moi no sala kate journée de classe au komakate ko tika moi na classe rien tout sala kate ezani ko kansate et toza na meilleur cadeau te to ko pesa bana pour les cas présence la biso na ndako parce que bana autoboti il faut te préparer génération spontanée à la kate sans préparation à apprentissage développement et cause à la té il faut que préparer bana il faut que former bana parce que monde les autres les ali monde sélectif monde équipé bilongi par rapport à la qualité yo siko zalaka absent otikela moi si charge ya kolamba charge ya musala charge de kola bana mais toi tu fais quoi yango moni to fandi awa tant to zo mona bongo ba makambo baninga musuba okuta nango to kanisa te kezaka pona bango eza pona batu nyonso dans 5 ans dans 8 ans bozali bien na moi si toi mobile boko beba na pe
mais pour obéir, il faut tirer la leçon. La Bible nous dit dans Corinthiens, et dans la Bible nous sommes pour l'instruction de la Bible. Donc il faut être très prudent. Tant que nous avons un résultat d'éducation. Parce que moi, on a le choix. Si on va faire la séparation, on a une séparation de ça là, parce qu'ils ont déjà en cours de téléchargement. Tout le monde parce qu'ils ont vie publique. Voilà, c'est inévitable. Parce qu'il y a Makambo sur l'Obama. Alors, séparation, voilà. Est-ce que. c'est sous. D'abord, est-ce que vous avez été? Il y a un ami nabi mutu na mutu ya makolo ya makamwana te mona simba nyoka na katikati ezate donc mona non c'est l'expérience na quoi non mona tia expérience na te koleka expérience abatno soto bazo kabiso ezaka ni bis bato bazo traba makamwana faut ba tirer ba leçon que ba kutana te on comprendre pour ceux que sali erreur ba que na bato baza mieux placé baza na siplio azo zela ou abandonner pour la charge ndenge yo boko la mwana na yo soki mwasi na komina mobali msusu pa boko la ndenge mote ndenge mwana zo boko me pa leki na we pa ser na weza ndenge mote donc yo tango bota ki mwana oza na objectif on a buyo ki na ko boko la bana ngana bu donc il faut tous être très prudent na bato ba pesi ba 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 il y a beaucoup déjà bazo tambola za papa toi za maman ma utilité à qui papa te a utilité à qui maman te pour na utilité na eka na pesa imbonga ulia na psombaki na chakika mwasi zeni iye po na ye yango wana mais à part makamwana za lo muso salati donc tous on a tout intérêt ce qu'on a vrai papa vrai maman il faut boliter makasi na éducation éducation ça te que ah si on a calculé missile oh dans 5 mètres et retoucher mboka tel te tant on a présent dans ndako yeba mouvement ya bana moi na au caractère et ba parler bel bana ndako bi caractère moi na été parce que ça absent a comment elongia ba fête a comment elongia ba matanga a comment elongia ba bar ya ba boîte mais soki moi na bezo lela nini atata ba ninga mususu bazola na ba église pour na luka bana atata ba maman mususu ba sala ba lettre ya par la foi asoma mbetu moko azomona moko atia par la foi que nzambe pesanga mwana mais yo nzambe apesi yango na facilité tout mais oyebi ki utilité ni ya papa ni ya maman kobi ke yo beme ba boloba non omoni toza na communauté bamakambo ebele ezosalama ezalaka te ke neti blake emema biso na réflexion nalobi te ke biso so nalobi ke yo na couple noswanaka te il faut qu'on privilégie toujours, même si vous avez un problème. Bon, il y a un niveau de problème par problème, hein. Parce que ma couple, quand il y a un problème physique, mais même un problème spirituel. On comprend. Quand vous mobile ya kimi mwasi, mwasa zandoki. Quand vous mwasi ya kimi mobile zandoki. Pour les gars, vous yoga, mais après, maman pas beaucoup. Pour moi, si je suis yoga, que mobile a la baboumbanda, ndima makamuto, mais abou il est bala neni. Ya butu. Il y a danger de ça, mon homme, à qui m'a dit. Mon abasse, ma couleur, toi qui m'a takini neni. Oh, yébité. Bisobi kongengango, paunite. Bisobi kongengango, paunite. Donc, nous, c'est ça kongenga, paunite. Ok, voilà. Tous les gens parce que je vais côté si vous m'invitez pour papier ça qui est papier ça pour me interdiction formelle mais il y a une signature malheureusement interdiction baba qui journaliste chroniqueur batanga attends plus beau ça makambo kablo bo sala bo pisa basa me bo sala on botika parce que so bo sala yango lelo ngako na tlibi ngamo lelo lokala na yambi artiste on a tourné ba pexi to tika so kombo parce que ba boyi ba la journée c'est batiko tanga komba ba tiko tanga ko faire boyi nai ya ngana kota mtu na mama te soki yoza docteur ningo za boza docteur exemple soki obeli est-ce que faut ba sala qui ça va docteur na tuni question ce qui est docteur obéli on va c'est le qui c'est le docteur
donc le cause docteur organisme na yo eza ba kisi ya pharmacie oté donc ba docteur bazala kana ba kisi moko approprié à bango donc so za docteur soko beli ba opé soka ba kisi oyo pesa ba patient na yo donc ezali banzela obino bosalelaka ya mabe wana soki balukeli yo mbeli na yo moko soki ezokisi yo lobi okata fumba lobi okata manioko oyo mozoseka angolo be sexuel mais c'est déjà bamakambo bino bosalaka ya koapuye bamakambo ya mabe ya kofuta bajournaliste mosusu bafinga bamusicien mosusu badestabilize bamusicien mosusu mbeli na yo moko sosikolela ezokisi yo biso nini mbeli na yo moko zifio tunani soki ezokisi yo lobi okata nguba lobi okata matembele yaya tout se paye ici-bas. Tout se paye ici-bas. Yo yo kawate, uza kurompwe, uza kurompwe, yo kawate. Yo yo kawate, tout vivre makamna mboka oyo. Uza la mboka oyo, tout le monde a scène moko salama. Que son âme repose en paix. Ça fait, mon âme makamna été ça la passe pour nous respecter bawa, na longoli yango. On comprend donc cela veut dire ce qui yo oza docteur soko beli ba opé soka kisi yo pesa ba patient na yo kisi mon côté za réservé uniquement dans monde cas pour ba docteur de l'axi que ba docteur bango bazana organisme mususu to bazana ba organe mususu non des ali banzela oyo bango moko basalelaka que bozo futa ba journaliste mususu pour ko déstabiliser ba artiste mususu ko affaiblir bango par la force. Mais le lot siko boza contre banzela wana mais mbeli na moko fo assumer to le cannabis to le cannabis to ba ba pe moto hein totika to tiki to ba ba pekisa to tika to tiki alors to tiki pardon ko tama kambo te yom to ko tama kambo ko tsanga sute pardon na boy na ngai te ya biso to ko tsam tuta to mbeli na yo monga linga o makambo na te na boy na ngai to ba vérité ya to ko ba vérité. Tout le monde a confié à sa mission. Oh, Félix Tshisekedi, wapi saute de mouton ya Kisasa, wapi ya Mbandaka, wapi ya Bandundu, wapi ya Kisangani. Non, mais tant congolais, non, mais est-ce que ba Peksa qui attend comment Félix Tshisekedi Bakangai. Mais Kabila a un pouvoir pourquoi ba Kabila bongo. Entre temps que tu livre les mémoires na muke. À côté na combo livre que maman ya kala. So dit que ça ex maman président ba fingi. Makenda qui pardon pourquoi pardon parce qu'il dit que alia kabilo kokuna yamoni Jésus baki sataza eloko moko te pa nanga kozwa ponga na eloko na été mais abanga ki mamoli va nga singa pardon pa dit que bakenda kozwa bambongo kuna quand ba tango aksamba ki au président Félix Tshisekedi azwa abafuta ke 2 millions bisoto na ide peste ko nota ke la tour à Kabila pourquoi le bon mais quand ça Olive ça le monde a pouvoir mais Claude Machala balika qui on sait pardon à sentir à ça l'émission le 2 jours après qu'on sait pardon bakanga qui bon tu comme même la batte na intimidation ça c'est des intimidations voilà c'est bon tout le qui na biso kasi viens na bisi balle de match voilà wow il est en brandine qui tourne ma question là papa chéri un grand leader charismatique mais il va bien battu tout bas c'est peine on va dire moi 50 ans dans la 4 et bouki danger donc album mes alliés et même deuxième volume peut être le 14 février 10 abanga risque mon pépé était faire à bois qui côté fallait abanga risque on a ah yo so mon âme et bembe ezo senga mutu ke beaucoup na ngam colonie ya déjà bembe ça pour la ah bembe banga rata ya bembe. C'est un grand leader, ça les cas d'étape nous sortis à prouver ça là makamwa danger. Un grand leader au hasard un succès planétaire, ça là makamwa danger, nous drainer ba foule partout, ba chanson anthologique, partout dans temps dans le monde, nous drainer ba foule. Yo lengi ça parce que songolo salibe pakala salibe non. Bon je peux moi bien sembo ya Félix parce que je crois il appelle ça pas Wemba. La préférée Kanangai pe makoluta moi je crois Félix appelle ça mon papa Wemba hein bon c'est vrai que yo changer le banzé mais ils a ba œuvre na yo comment peut boiter bobu so ça banzé mono nyoso yo pesa bato yemba ngoyo mo quand même ah bon nazo kansa bon te na moni chaque jour
moto azokola pusa na otala ba idée nazolinga kotika na eloko mo stationné te oyo nazomona ke ko esenga ba makambo ebele beaucoup de gens ont parlé dans ma cambu ya art ya ba sport ya ba nini mais ils ont beaucoup de secrets ils ont les noms dit ba makambo ba fétiche za na kati o bat mususu bandima ba gloire bandima ko fuka mela ba balle mais ngai na ko défier nzambe te donc je préfère quand na fanda batana ni kamino ngulu mais na laisse mes enfants et na bimasuki pembe na se amo yelo na comprendre pondu ya sika ezate ndunda ya sika ezate mai ya sika ezate ngulu ya sika ezate lakisa la tozomona la publicité ka ya ba voiture ya sika lakisa la publicité ya pinar ya sika do bato basimba ba kisi ezaka pona bandunda wana ya kala na ba pondu ya kala na ba mai ya kala baliaka yango parce que goût ya pondu ya sika ezate goût ya ngombe ya ngulu ya sika ezate alors nga siko na yo fuka mela yo mutneti ngana epana po yo komisanga danger so zo komisanga danger za ngango za congolais poni le président Félix Teto élection en 2023 yo mo koma président congolais na richesse onginda tu as besoin d'exercer on a eu David Copperfield na danger na kota na bashita nyanga yaya camarade no Michael Jackson na kufa c'est quoi ça biso to koma côté na bino ti siko so 9 ans ou 10 ans ou 13 ans assez quoi kati biso so to ndima kota Satan ndeni biso to ndima côté à Jésus-Christ roi des rois seigneur des seigneurs okima na liwa neni kasi côté okima côté ruta ya na moni donner babolingis na moni Donald Trump azo élever Jésus as un milliardaire pour Jésus christianisme est symbolisé comme si religion moi ba pauvre mais Donald Trump un milliardaire on a un niveau na été président américain en plein mandat na yé à quelque simba mire à lamentation à matisi économie aux États-Unis les bazo les là partout 4 ans ça il a pouvoir guerre mon côté quand ba négociation ba Corée du Nord aboyi makila ya bato mais un milliardaire na les kenani il n'est pas dit que so za nzambe la que oye pas nzambe te biso to boyi ko défier nzambe to garder sourire na boyi lobi bana nga bakende konyo kwa mana makambo oyo basalaka te lelo eza na bato ebele bolai na ndako yazolala na mabele po papa lozalaki occultiste po nani azalaki boye po nani azalaki boye te ngai eloko ya makasi ya fogo ya gloire Satan nzambe apesaki ye tout mais Satan nga koma lokola nzambe gloire faut koboya gloire la Bible nous dit Jésus a dit qu'on multipliait ma pa ba juif ba télémisé ba binaye comme roi Israël Bible dit Jésus a se détacha donc faut boya gloire gloire emeli batu bisika mabe gloire ne na base ya likunya tala menge jalousie kaboli mokili na ba peuple na bango tozo lia tozo mela mais ba ninge belé ba ninge élévation ya ba ninga te mabe nini Paul Pogba sali frère nae pour que ne ko livrer bon contre Mbappé mabe nini Abel asalaki pour quand Nzamba accepta qui offrande nae tu peux imaginer David a boni Goliath a sauvé dans le royaume de Saoul. On comprend. Et puis, a sauvé tout un peuple. Pour ce qui a taki courage à Obama Goliath, donc Israël va comme esclave à Philistin. Mais le même David, le Colambo que David, le même Saoul, le Colambo que David a bomi 10 000 personnes, Saoul 1000 personnes, a commis contre Abomaï. Combien de biso bakoufi parce que nous avons famille na milieu du travail. Na milieu ya famille na ba milieu ya baninga kunya ekoti donc lelo to yebi lisusu te donc ça veut to yebi te quand to mati awa omona kinenge Zikolomba Cadenacho grand leader ayambi biso na yebi si bolamu ekomi ya kobunga na kamwe ke ya mbabiso boy donc cela veut dire yango mone koma omona lelo dimanche ba uti église ko tata moninga tel atkana fana donc ça veut dire li papa na somba ki oka un bal to papier mo ba kota na mboka o un bal yo poko yiko zo un bal mazo mona ki so na yebisi to koma ndenge mo belo mo ba tazo kamte ma passionné na mbongo te parce que ba osala promo ya épinard ya épinard to lemme wona ki sasa yezo kama wona poto mais c'est très grave yango moni biso to boya gloire. Je préfère Basekanga dans l'échec il y a Congolais tout mais na dit que muto azana Christ dans l'échec. Voilà, tout c'est ça. Pesa bato mbote balanda biso tout ceci.
Donc, merci à ton grand leader. Zikolomba Kadenacho. Zikolomba Kadenacho. Nagan prêtre mère. Maman l'a dit. Maman l'a dit. Donc, Nzamba Pambola Bangopo, Toyambami, Tole Kitoko. Joli Menga, Prince Jamal Mukuna. Il y a José Ike Matembe, na ma mère Tole Kitoko. Ancien Guy Fouamba, Tole Kitoko. Zifé Tounani. Tole Kitoko. De la Bivor. Pasteur Alain Kitete, Tole Kitoko. Maman Laurette Kitete, ba bonne guérison na yo. Sœur Nanga, on a Lemba ya Tongo. Judith Matutu. Maman Judith Matutu. Motemaya. Maman Judith Matutu. Sylvain Motomonene. Il y a papa Sylvain Motomonene. Il faut linga batanga yo na mwasi na yo. So zo linga batanga komono na mwasi na yo pese ozana misala mabe. Eza ngola maman l'a dit. Motema Zikolomba Kadenacho. Motema Zikolomba Kadenacho. Donc cela veut dire que la Bogis Bompema na Minette Simbo, grand poète mère, mère a parlé maman bana. Maman na Moïse. Maman na Moïse Nester. Yonde mère a parlé. Donc cela veut dire Venanga Bertin Kalala et l'Odemo. Donc Zifio Tunani Tozoya mariage ya munene ya Zifio Tunani. Donc ils allaient koufa libika en Angleterre. Donc ce qu'on y était baloka Tozoya na Londres. Tozoya na Londres wana. Mariage à Zifio Tunani. Tout bien bien ça je vais toya que Zifio Tunani. Mutuna o Zifio Tunani. De la Bivor. Et l'Odemo donc c'est ça quoi. Voilà. En tout cas merci merci Nabino. Mais la paix si famité. Papi Congo de Liège parce que biso to linga so to bisika tout photos à la bien bambo te to na papa chéri bambo te to na papa chéri binadama jibe pia na bisika zali et la pesi descendant chéri bet Nzambi vraiment ya ko samba ezalité biso to za kokoba biso tout to za sima présent Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo le guide merci na yo papi Gene vraiment ya ko sambezate ba bisika na pesa mbote pa on a 6 to pesi mbote na on a 6 voilà. Allez, Tolo Bella Vie. Moïse Mbala, Kennedy Mbala de Paris. Boni lisusu okanga kanda katia bolingo aswera ko bondelo zongisa bolingo oyesila kite. Baron Mobala Sandrine Sengal, Kimbenza. Lelo yokeyo. André Ntsumbu. Lelo yokeyo. Chérie ya mama andi nani alula yote oh. Rosa di Rosa. Nani alula yote oh. Na kitoko na yo. Nasengaki na Nzambe poto bana seko seko. Na bondela ki makasi. Aswe ya mama Marc Makalazo, professeur. Nakota ki banda kwa Nzambe nyonso ya mokili. Na bondela ki makasi. Aswe ya mama Gina Kiakou na Paris, Nies Mateus na Paris. Nani alula yote oh. Germain Mambouya. Nani alula yote oh. Na kitoko na yo. Nasengaki na Nzambe poto banda seko seko. Na bondela ki makasi. Asre ya mama Ambro Jenny Dikengele, Elembala le géant de Paris. Nakota ki banda kwa Nzambe nyonso ya mokili. Na bondela ki makasi. Asre ya mama Noëlla Kunga de Bundes, Didier Mozinga de Francfort, Alexis Mouzé Anta, Jean-Marie Soba de Londres, Franck Massaka de Zurich, Chabani Manuel Mac, Gisèle Nyengetan, Karine Yengaboule, Mwana Paris, Chifa Kamba di Malela, Ado Senga di Sengomoka, Edo Ziola na Suisse, Patrick Luzolo de Genève, Mokili ya Nzambe makambo maleki o Mokili ya Nzambe mokoti o Epa ya kendanga ya wama wana motema Nzambe o Mokili ya Nzambe makambo maleki o Mokili ya Nzambe makambo maleki o Mokili ya Nzambe mokoti o Jimé Chapa de Paris, Antonio de Mavakala, Lando Kunga de Jena, Spaniel Dombassi, Géo Kisunga de Géo, Taziro Tazimambo.